Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe. Cette fois-ci, tu as suka ya makambangu babaki non. Oya kota munoko toko siseti na suka. Est-ce que nani to nani akoloba nani cette fois-ci baloba te komi toujours to clôturer bango tina suka pona nini po makambaluka ki batisa ki tina suka. Basilisa ki ngove prosper bakine mwana de la satongo basisa ki tina suka. Les moto bizere ki to la mokonzi. Basisa te basuka ki manga bele bataki me mango babike mota beta ko moibe bampuli nani liboso na loba na pesi bana tu ya moamba losako kote bozali ndenge moko na lobi vraiment mingi bana ngaba parce que babi bendele ko na mopanza ngaba tana lobi bongo na kasa botali na simanga bomoni champion Migol bala baba champion honoraire donc c'est la combat champion honoraire ancien gouverneur to baki mbuta quoi animal bambote to ko tozali toye ko clôturer nini émission oyo to baki ngala bino to baki Migol bana animal bako bunda bo pesa bako mantere bele bo baki bele ne babundaki nde to bayi babundaki bako mettre suka jipa bolanda bako mba parti par là dike na zaki mwa ko de salamaki na la mona na kite me butaki bakumba mona kindenge champion animal a gagnaki. Et champion Migol plutôt Bolimbi champion Migol a gagné animal a pété qui va style mais ils ont quitté si Migol va pété qui petite définition fait allons à qui est tumba wana kasi na bongo na semble que mais c'est moi na to tableau image mo bongo na ndenge nini honorable Charles Mbutambutu a fait ça qui champion Migol va cadeau qui toko c'est pensa qui va attendez que poser ceinture on a parti par là pe tout le monde qui va cadeau qui gauche de nini mais nango abaka otika boete a pensa qui club na ye on va qui va fêter elongo yango bomone tout le ba tinakimalanga ba fêter pour la club wana mais Jonas Maza na kaka to so boete to ka tenisi ka boete mais to kana ye moko Migol batwe ba azabi to lukayeno to tuna sabe Migol ba zapla Migol ba zapla to ki lukayeno to tuna to ya la ndanga na kamera to tuna aussi c'est izaki ndenge est-ce champion Migol ba Olimbi nanga bongo to landai champion Migol s'il vous plaît tu as besoin non attends une sensibilité ya kana nous ba ela biso sensibilité ya ka déjà pesa ba tamu ko ba ba des autres mingi ba déranger na fort donc champion Migol c'est là total singa tout moi bon et ça va bien quand ne yezalaka Olimbi to landele mba moko champion Migol mboti mbote champion Bolimbi c'est mon question na champion Migol awa bomoni ke azaka mais la semaine aspect bakita misusu et ba champion pour la ceinture pour la tala makambo ekende bien donc faut ça se bien na ministre gouverneur ouais de la vie Jacques Bila et wa ko Migolo nani Bumba na ba loi ya sika na ba loi na ya sika to mo est fédération on peut ya on peut changer fédération yo poye na ba loi na ya sika idéologie ni on a na ceinture idéologie là moi au travail au travail tellement rebelle Thomas lisusu etatite bakoma tomata lisusu esalama eza likolo donc obi na ndimi yo ebiso tosala ina obeje basi wana ezote mais na ndimi yo déjà oya figuration tala nga moda si vous voulez champion si vous faites champion le bandam s'il vous plaît vous savez que je dis que bwana sengo mais botika lo bandam c'est bien vraiment au PZT yo animal au PZT bota tempo tu na évité si sengeza na yeba boy champion Migol na minute oyo oza gouverneur ba kontina yo ACT appuyé to ACT appuyé to tant on présenter ceinture pas yemoko honorable chef mutakosa jamais tu finis kwa ngaba ndé asali moi geste moi ba geste ça parti par là je va somi to ngato yiba non à part ACP à part faisait ça le moto non atamoli vraiment il y a de nombreuses autorités morales sur Chatiningo Bila Pende avoir de la barrière avant les soleils bêta magi déjà à pourtant notre autorité morale
toza te eloko wana azalaki ceinture na zone là dans ceinture pesa ceinture ah ma yango atanga pe na touché te na touché yango na touché ngai j'avais mis un message. Oui, non, en fait, un message, ça va pas tout. Parce que moi, je vais Golba. Soit tout ça, là, on va miser un bon pour la biso. Pour le café, challenger, bima. Talenté, basé, belé, va bouger bien. Ça va défier, ça fait bien. Il y a un mot qui est sur la nature, n'a pas moni. La tunique qui est sur la paix, c'est qu'il y a mettre mazo. La tunique est pas naïo. Est-ce que ceux qui sont hein, bon, pour l'instant, des faits dans des pages que fédération, ligue, va faire ça la valté. Ça va faire ça val et pour le moment, nous allons boyer sans défi. C'est comme mes amis on rebunda par le bengangai na dans gaieté. Et bon c'est colo sentir nga récupérer sentir na. Oh mais ça c'est pas de problème. Pas de problème. Ni azana muté mais ça les passe atikali mutaki boy. Tu as zonge. Même on appelle la botelle nga c'est à moi ma base c'est la gi. Si bah ça on peut la gi l'opé la comme la ligue, l'opé za du Congo, l'opé au niveau international. Nga a lettre déjà dit retour. C'est pas mes adhérents. C'est dans ngate. Et dans les ligues. Les ligues n'aiment pas ça, les ligues à boy. C'est un peu ça. Ben, gars, non, conseiller que, à ça la lettre, nous, ligue, il y a 5 millions de ligues, pardon. Bon, dit, ma carte, lettre, de chaque fois, dis donc, ma application, la carte, boy, si go, ma application, si c'est ça, c'est ma bien. Danger. Gouverneur de la ville, Gentini, Yemoko Bumba, fais sa loi, Naba, hein? Ba gouverneur la loi de fédération na ligue fait ça loi ala simple la clé na minute yondo chapeauté oui na chapeauté la kitcha tala ba commune na yo ba commune exact surtout que la commune ya sur la district c'est moi mamutata kuna colonel Makorando na Piper na Mwamba toke na Kuna unaweza kwa masko nani Mangenda na tizo Mangenda nani wala zina kuna nani te mbisa mai tuzo kina na chango tozana na chango bidibidi na wana likili na bidibidi na lipasa toke sukuna na nini alukunga tomoni Rambo Bobali na ya pete ils ont besoin de moto donc on va bien donc beaucoup si a vu pouvoir sika info boya komisa ba kombo oui non en fait ça va mais c'est préparé les gens on va ça c'est na moni moi kitoko réception eza diga ya boro c'est réception za pour na ceinture donc eux ont super sur quelques mètres ça va mettre va district mususu de ba tengaki na bokada social mutamut pour cela au monument réception ba réception zali et ça qui ngaza ka mutabatu donc ba grand maître belé anga ba mettre dirango ba mettre kumbi ba yete ba mettre doule ba mona ina noté voilà la réception mususu rose là koya donc on moketo sali yango nanu mais les cadres les bons donc moi j'ai mbote ça moi bien pour na pour ma bo ngai papa nango ba bota mikolba Papa abe mnombo tende dela na basa commenter papa abe mnombo tende bobota ki ya komi champion de titre ça on a za lelo après si la famille na bato bazana Europe bote belé et resbo ma en plein lago que bien ba commenter bat babi ngana no bakami so pesi otinga na basa commenter bata photo bande ko ne bana photo azu sentir de Kinshasa olukile ba défier mikili et bata mikili ba olukile ba les deux commandes la lata il y a donc ami manga donc vous êtes nombreux donc bambote belé parce que vous allez vela ngacha manga donc migol bayeyo akamoto no mwana ndenga soin élécation makamoto soin tala ngaso déjà bandi c'était ai so da bata maison mère douleur douleur ça va boda kazawa na poza boda c'est fraté babi sensi etambola ya mumba ole tambola na mutuka c'est na mutuka
engai château véhiculé salama engai douleur ba yo kana wa ezalo mwa muke bwa munene amerezo anga amana douleur après ça dimi kidi bona nako apparaître ça kitoko cela dimi kidi ouais en plutôt ça d'aller danger nake nako tuna mwa de wakati moko esa so bien makasi babi de presse za presse voilà na tuna mwa de zela na za moi de top c'était là on a champion na biso champion de c'était pour hôtel raté una Migolba tant que entraîneur provincial ya ville ya Kinshasa donc on est à titre oyo yuti na ville ya Kinshasa yango eko c'était là na athlète na ngai oyo lelo aza champion de Kinshasa ndenge comme je peux dire ça didi nebite yolo kwa dete tango tali kumba ya Migolba na animal évolution za mpanda animal évolution za mpanda ya Migolba to pe moi tu cache moi ça mai yolo dete odi mangamone ki na bien combat si tu ya ba titre Angers wana sikage ya la de pour nous confirmer que Migolba champion a joué en intelligence parce que animal celui na landeli bien ye moko eza lokola atekaki combat déjà pour présenter déjà qui bayeba déjà qui aza lokolo wana eza na mwa choc banini tout ça falaka bomba ye moko déjà na l'émission azoloba déjà que ata aza na choc na lokolo akobeta animal ata akobeta plutôt Migolba ata loboko moko Migolba pa talika intelligence nasi bacoach oyo bakochaki ye peut-être nde bapesaki mayele wana ya kotravaille ka lokolo wana ya pasi mais atravaille ezaka manière ya bagarre intelligence kaka ya kobunda nga question na nga arrêtesaki deja likolo na ye mais moki akena kolela mo bezaka mo lipekezaki likolo boye pour ekiti ekomi polele ezali mo motema mpasi certainement ntango operdre titre surtout titre ya monene ndenge wana titre ya monene ndenge wana ya Kinshasa donc il faut epesaka mpasi dete soki aye lokwa bilo badete lelo bigo animal alobi ke aya kokosa lettre de fibre ndima et ya retour plutôt pour décider ko taka deta jusqu'au retour pour ndima wana eza suite au moins mutu misusu mutu lipeka etikala polele ata bino moko lipeka eza makambo bo titre yango ebandaka na ye te comme mpe ekosuka mpe na ye te lelo eza Migolba lobi ntango mosusu ezala liyebo lobi ntango mosusu ainsi de suite donc eza kaka ke bon eza bacirconstance conseil côté ya Migolba animal conseil nga na koloba kaka ke surtout côté animal omoni adversaire baminimizaka ye te ntango mpenza ke bagarre eyali surtout babagarre ndenge wana ya batitre Angers ya champion de Kinshasa donc jamais okoki kominimize adversaire po bagarre eza bagarre mpo yo oyebi te degré nini ya préparation oyo adversaire wana asali yo ozominimize parce que nalandai presque émission ebele ya champion animal vraiment bandaki kominimize Migolba makasi biso nyonso bo nga nayebi Migolba très bien nga nayebi mpena Migolba ndenge abandi ti ndenge aza koévolue donc aza moto akominimize te aza motu mpena bakoki kominimize ndenge oyo animal aminimizaki ye te yango wana surprise omoni ke lelo oyo Migolba champion de Kinshasa. Merci de Déten. Bonsoir. Oui, bonsoir. Déten, moi je télé on était yo pouvez rappeler ma Migolba. Bien sûr, tu es au festoyer de titre à Migolba, champion de Kinshasa. Déten, directeur technique à liste entraîneur national bakojenga national ya liste namoni ke bozosepela mosala kitoko bosa parce que mpona moto azala un bon quartier mpo azala un bon leader justement tellement ke bapasaki na nga epuis nasukisaki kaka bango wana te ntina kachi nalandaka bango kaka na baentraînement na bango nazalaka aire moko namataka mpe
moi esika namoni ke eza bien te kwa nasali mwa correction napesi mpe mwa idée kwa ezala nde Beten sikoyo lelo mwana na yo ya lead abimi champion de Kinshasa abotoli moto lokola animal abotoli ye ceinture esengo na yo lokola papa ezali nana esengwa danze mpo nanu naza ya moamba naza ya ngaba ye mpe aza ya ngaba na nsima toza susu na moamba donc ceinture wana ekomeli biso na moamba pour le moment eza moamba aza na top ya 4 district oyo ya ville ya Kinshasa mpo nazala na esengo ya makasi kutu akoleka mpo aza mwana ngai Beten message moko epai ya animal oyo anégligaki mosala na yo po atanga anéglige ye te anéglige mosala na yo anégligaki mosala na yo epesi solution conseil lokwa papa conseil nini okopesa animal animal anéglige mosala na ngai te animal ayebi ke naza grand entraîneur mpo animal ntango bazoforme animal eba deten kasa lindula kasa na body center nga mpe na banda oya nga mpe na banda opese baprésident na formation ya animal nga nazali mais eloko eza wana nini donc l'expérience nga naza nango nayebaki ke migolba aozwa titre oyo bino basu bootuna yango oyebi ndeni wi oyebi nayebi te soki oyebi kelekele edituka le champion du monde mpe ya son âme donc oyo azalaki premier catcher congolais abunda komba moko les années à l'époque moi je suis un jeune catcher abundaka na Ponti Samson omoni masi ya Ponti Samson epi natalaki komba wana papa kelekele andako nyata Ponti Samson kaka na bachevi na makolo ntango aganye komba ntango komba esili nalandaki pere na vestiaire nabi pere ndeni oganye mutu wana na masi na ye amonanaka danse ayebisingake non mutu soki aza na masi oyo eza conseil ya mikolo po comprendre ke biso ti toza lelo oyo boye eza kaka teke oyo mpona bacours na olanda baformation te tolanda mpe bato baza plus expérimenté na discipline na biso tolanda baconseil na bango papa kelekele ayesinga so omoni motu aza masse trop il faut contrôler bamembre supérieur na membre inférieur na ye e soki kote ya likolo omoni ke mpenza aza kovimba teseka makolo na ye ntango oya omona ke na kote ya makolo motu nyonso ya masse faiblesse na ye ezala na makolo alors na migolba mpe conseil napesaki ye na bipeti na ngai yo a déjà champion ozala déjà champion ya mwamba siko ozoluka champion de Kinshasa yo wana aza na masse ebele travaille ye na makolo to comprendre lokola aza mwana moko alandaka consigne ya baentraîneur alandaka mpe conseil nyonso aa mwana botosi alandi yango kaka yango ememi ye na victoire donc na biso eza esengo ya tro epi eza bafélicitation na champion migol batrahison donc félicitation à trop champion. En tout cas merci vraiment Beten na conseil na oui c'est moi qui vous remercie. Bonsoir président. Bonsoir champion local. Président nayebi te esengo nini oza nango lokola président ya club fédération trahison lelo bokomi club oyo basimbi ceinture babi bino nde bino nde bobodirige wana esemaka makasi eza na bato ebele batie biso bakale outa déjà tozala déjà na ceinture déjà tozala na eloko oyo na kati ya club oyo epesaka biso elengi mais malgré tout bapesi bino balongoli yango oui ezalaka mpe contre bajalo sona minute oyo biso nde todirige file komi na maboko na biso toyebika bajalo basambo okomi na problème ebele azala dia na baproblème apa problème na oyo ya bakantier okomi na problème sikoyo club na yo ndenge ezala na bato ti baotango miso estce yo ndima badefia ese manga oyo eza ya mobeso batia yango miso to batiaka eloko eza watela seke super osi eza likolo eza ya lumière na moto ngai na obe bino conseil bondima badefi te botikala na eloko biso mpe tosali defi nde tobundi tolongi soki bango baye problème ezala te
biso toboya te parce que biso toa batabili biso toa bakombata Maître Bougie. Ngano to coopérateur, et ça la vérité. Et to pesa qui migol ba qui c'était. Ben combat les amis mystique hein. Du chéri salamaki. Du chéri rozanga jamais. Ngai na ka migol ba ku beta mane sam. Yo ngale beta mtamaka. Oka bu pour moi ba chenjere te ko. Non, biso toa batabokoko, wana zanga, wana ratate. Fike wala za gouverneur de la ville. Bige oto lubiga kichate so bongo bige obongisa bango bango baswaki yango batambusaki na ndenge ya bete mais opération etambusa mpe na droite to frapper bango wana maloba ya Maître Bougie encore frapper tu ba otambusa na ordre to kotala siki club na otambusa na ordre wana président club ndalo beti na mwamba ndenge na yebi ezaka de club dekeye na super les guerriers Sibolite na Supération. Oui, na mwamba. Bantu baba fataba. Voilà makama bale na okati bangora. Lona okota polémique. Na siki wana mec. Na pe mwana loba mingi ate bantu baba fataba. Bonsoir. Bonsoir. Mais habité c'est une chose à interview muke kuna comment dire sentir il y a des choses à na club na ville. Sentiment. Bon, na ba sentiment belé attaque entraîneur ya Migol ba. Entraîneur Migol ba. Il est entraîneur. Mais oui. Oh, si bon bala ça. Non, plus na kata super pourquoi polémique c'est na tunika. Il tuni mais so bengié obando solana so entraîneur na yeza Grenade Aisha Rasaman. Yumbu pesi ba bloc wana salia. Mais oui, oh. Asa dete nanga. Entraîneur ni ba Grenade. Ya mbo solana ya ita. Ana ba sentiment ya ebele kozwa mutu lokola animal tenter champion de Kinshasa za facile il faut le voir kozwa mutu lokola animal abeta kinga lokola moyo ba mpunda animal a robeta ngata tikala robeta nata komba mais oui ngala possible ta komba au moins ta komba na terrain ya sosa abeta ngata mais ngala za na komba moi lokale comme ça aganya kiyo aganya kiyo mabeta kiyo aganya ngapete o cha komba c'est bon. OK. Félicitations à champion Migol ba gouverneur à ville à Kinshasa. Denga beti animal. Voilà qui trombanga yomone na te entraîneur no Grenade au coach yo. Mais na sepel ka poko tebiso na kacha catch de super auto ceinture. Tika ki opété, na ba DG Lardo pour accompagner qui na phase. Et to compagnie na pas to motiver pour biso kisite. Uzalaki na te wana to motiver mwana mai fo bunda, pas mwana mai na to mata. Donc to motiver que il faut bunda. Mais toujours réussi. Parce que c'est de l'autre monde le télé ba entraîner ba entraîner na to ba entraîner France. Ba sat, ba zawa. Et to célébrer celle-ci. Félicitations bébé. Félicitations à yo, entraîneur, ayo, Dédé Migol ba, pardon, Dédé Migol ba, ayo, ba, famille na yo, palais na yo. Et alors, vous êtes des athées, tu vas faire un champion local. Il y a trop les seuls caméras à Yandi Bisso, pas soutenir le champion local, ma pauvre, et en Zambie, ou à l'équipe en moto. Et au Banda, ma rapporteur, au Grenade Aïcha Rasaman. Moi, je suis président. Ah, président. Mais c'est le monde qui nous les envoie et c'est les aides qui ont beaucoup de monde. Non, mais nous avons donné le animal sur le bas. Bon, mais est-ce que sur le banane, premièrement, nous avons déjà président Boudak, président Boudak a bougé. Nazana nous a bosso, nous avons Golba, Golba, Colinae, Latani Badilamba, tout, na lelo et sport. Na bandango lelo ke na bandi sport lutte na fédération ya za photo donc to pesaki ba gol ba kuwana ya osala liste kuwana ya osala liste et zamba sungi lelo yo wana pa bimeka et deuxièmement nazara de côté président na été et puis nazara président ya Fox Ferret un club à liste on a combat ya animal golba contre animal ouais bon na banda ko s'extraire donc c'est parce que na banda mona na ngango on a yebi très bien donc
très bien on a exemple liboso te auta ko bima champion Mwamba et à chaque fois ça blonana ba combat nga na zala pourquoi assister na technique to na moitié terrain pa ba katia na ba lité ba chencheré na za blonana te ala blonana te donc la rana pour la soutenir ya bima ya Mwamba malgré tout les cas mais quand on trouve que non combat ya ni contre animal en dehors de ça comment on nzoto ana te comment on pleura au passé ça la calme bien sûr voilà ma belle donc ça la na dagi vraiment na plaisir na cas pour les jours on a qui m'a même voir même Musala pour na assister na combat na et message moko est champion Miguel pa ndenge atindi c'est conseil conseil au fait ça est au moins une ceinture na minute nde asimbi yango eza na ebele baosala yango donc déjà bando proposer donc ebele bakoluka kaka keno babunda na ye elobi te keno ndenge asimbi ceinture akangi maboko non il faut amultiplier sur l'effort po adversaire akoki kosenga combat po ya aboya te eza ceinture eza mpona motu nyonso na minute eza maboko na ye pas travailler alakisa de quoi aza capable na adversaire oyo akosenge combat yango toujours bazalaka toujours l'esprit wana na travail kaka donc pas garder ngo kaka ko ya roya bon ayebaka kama ronda tamara. Merci à tout président. Merci. Je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngwe bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Shakira Tiba oza mwana ngana bimisi soko timutu makasi na kokase yo ndenge nazokase baninga na yebi ata makambo ceinture oyo mokone échec kofaza la président po aza président kufite aza pe kati ya fédération bango nde bapesa yenga ceinture oyo etake champion du Congo siko ya mobali aza wapi c'est moi la reine chacun nde na koloniser kati na minute oyo ata boboyi ngai boyebi ke bokoka te bokolinga kutu batianga na bino te mpona kobeta bino mabe oyo nga si boliti oyo edingwe moto na ngenge oyo batienga na lipasa oyo nani eza bandeko chaki amutetelanga na mutetelati mais abi malgré si boliti anoko na nga na kobeta ye meza te towelelaka kaka mokonzi mpo biso na mboka na biso dokoi mibale bakendaka kokila te kaka moko siko moko wana kasi lokamba si boliti la reine Shakira eyindaki ya koyinda oboya nous voulons savoir avec un champion local Yonani dit je m'appelle Maboko ya Nzambe chaque jeudi vendredi samedi dimanche lundi dit lobela bango na beti bana mike ya bato ebele ba innocent ya bato bozwa kache na no bimisi lobi boye koche na champion na la reine Shakira champion du Congo boche abunda na mwaka kache mwaka bimaki lobi aboto mateke bozwa ko exposer bana bato mukona obama mtu na ring ezali na so loba na ebi ke gouverneur ya mboka na biso zotala bona émission bano bachanga na bango moko akufa bachanga na bato oyo bato wana mike de na beti bango bolukela ngane ti bato lokola ba Shaki akutu yo kozonga na cuisine po lambelaka bien olambelaka nani Misa Bendos donc olambelaka yo ona osala yo nasina na bunda na mwasi te mukolo wana baloba histoire akache kotikalake si boliti na si akanaki mwasi wana obendenge nini. Champion du Congo c'est Edingo vice champion du Congo ezali Samson na Kananga nyonso batikali bayebele komoko te oyo aza champion du Congo c'est la reine Shakira Katalia ezali ceinture nanga na somba yango te na senga yango te na futela yango mbongo te ezali ceinture bachaka na mesa de déposer la reine Shakira nda bimaki donc nakona posa ya bato oyo baza na mbongo na mboka na biso batiela nga komba na edingwe moto na ngenge ya edi oyo biso tobengaka icône de la catch naza koinspire bino na fierté nyonso okenda kobeta edingwe salité Shakira Tiba oza mwana nga na bimisi yo général yo na ozo banda lelo nayoka suna kombo général te so na yoki na oluko tina pale soki nalobi o nalobaka yo lingi osimba lisusu moto nakozikisa yo kokota na nzela na ngai te mpona ezoyinda tomatisi baeskalier
edingo yayebaka ke atya ceinture yango ajete ozo ko ceinture faut ko tyango anje na ebite soki adaye nango be po asala nango nini na minute ceinture oyo nga na yebi yedingo wala nga na yebi na ngango te po edingo na ko beto mabe nganye na tosaki kola ngai edingo na icône ya kachi soki bango badecevoir nga mpe na bomi kachi po fungula ya kachi secret ya kachi tu eza na ngai yesu nani loba te